Koko le kabeli yo molobeli ya 4e génération na yebi ke batu bozola nanga partout en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie. Babi Koko le kabeli yo génie. Ba génie o ba uti en Égypte, to na Congo dia kati pona ko travailler na royaume Congo po mboka na biso Congo eza ya kobebisama yango lelo bankulu bapesi ngai grâce ya kopesa bino message oyo toyebaki no mokili ya bankulu mokili oyo eti kokufa te me ngai na yo bato oyo tobotami na kati ya mokili toyebaki toza bamissionnaire na kati ya missionnaire wana tata mokeli aza na posa na temps oyo ngai na yo tokomi ane oyo ya 2021 mutu na mutu alamuka soki lelo nazobetela bino nkalubo eza mutu na mutu alamuka azonga nao na conscience tolinga te ke no lelo toyebi ke conséquence ezofrape bato bongo conscience na biso bato po lelo toza malamu na mboka na biso Congo tozonga nao na bokoko oyo bakoko na biso ya yambo babandaki kosalela lelo na Congo bokoko oyo bato babandaki kosalela bato batika lelo mboka na biso soki botali ke mboka eza ya kobebisama makasi biso bato tozana ba problème makasi eza pona problème ya kozanga spiritualité na biso eza ko reconnaître bancêtre na biso ko reconnaître bato oyo babunda pona makambo yo lelo na mboka na biso Congo bafumuki mbangu bazali bato banyoko bakangi bango ba 30 ans de prison mais yonde konanga moyindo uzana banzambe no oyo kindaka koluwe yango moni lelo mboka na biso mukila molime zana manyongi soki lelo moni biso bilenga 4e génération fumuki mbanga pesi biso makoki ya kobima ya kopesa bino buani pe mayele pona nini poto moni ke mtu wa mukili akomi na suka mtu nyes na temps aza contre mi ikolo nini likolo bonzambe biso toza bilenga 4e génération bano ba ina pouvoir ya 4 éléments bano ba yebi secret ya nati bano fumuki mbanga pesi biso pouvoir ya kobikisa ya kolongola mikakatanu ya kofongola ba o bazana babokangami po lelo na kata mukilo ba makambo za modèle na modèle mais tozobosa na ke natira tata ya ngonde sungaka lelo tozomona bambasu ba PC ba mama mbobele ba bolingo zo kabwana ba mambobele na ba famille bolingo za sute ezo senga foto zonga na kinto ado kimbanga lubaki tozonga nanu na matambe ya bankulu na biso ndenge tozabo batu na batu bazana bonzambe na bango tozaka na nzambe moko me batu na batu bazana lolenge na bango bande ko salela bonzambe eza biso eza ba mindele me ba occidentaux bango boloko bazaki bamputu bazaki batapasi bamoni babite foto zonga na Afrique foto meme ya bango bonzambe oyo ekodomine biso tokodomine bango n'esprit yango ba ele biso bonzambe ya Jésus Christ ya jeu d'esprit ya ba ele biso ba pasteur ba passer po ba lekisa biso batango yango ba ele ki ba yeba ke no soki to koti na nzela oyo to za la fweni ya ba benga biso ba frère yango biso 4e génération to ko longwa na makamba to bi ke to za na ba pouvoir oyo uti no na ba source ya ba famille na biso tozana na ba pouvoir uti no na ba luvila na ba source o ye moko mpungu tulendo ye moko mbombiana o ye moko akongo mongali o ye moko mungu baba atiaki na chaque famille na famille mais lelo ba pouvoir na totika ngo tokota na ba binzambe wana za bondoki o wana za idolâtrie o wana yango pa lelo mbeba ekoti kati na biso yango moni lelo ngai 4e génération ngai le kabel fort bankulu ba pesi ngai nzela na lobela bino tu obozola na ngai ke soki lelo ozomanga na mukile po ozopema ozolia ozotambola moyebi te ba etozokende toyebi kote touti mais kote tozokende toyebi te ya wana zo ba minuke no pa etozokende makambo ezali kubanda le 6 avril fumuki mbango bilaka na ezoko kisa mwa santa pona ne kokite batu musu bazo bata le 2021 yango bande ko loba zela to longwa 2000 to longwa le 6 avril omona makambo bandusala mana ba makambo na nzoto bato pona nini na bato bazaki na binzamba bapaya conséquences ezali ya ngai koko le kabena zoba keno yonde ko na moyindo yonde ko na ngai conséquences ezali bizonga na conscience sabo koko na bomo ina yo eloko te opota makambo ya ndolando kaka suka nango pe to boyi te liwe za pona mutu nyonso mais ba liwe biso to komo kufa lelo ya ba valage
non soit les akozanga spiritualité bakoko no bakoma musika na yo soko ken église yo ebinoka kobela ba Yohani ba Paul ba Jean mais bakoko ya yo moko babotaki maman no babotaki tata no babotaki bakoko na wana yo na libondeli na yo bakano bangote babilima o banku na bino da batika kisoko ke batu basana ba mai na bango o babi ke no moni mai o yango to ande komela yango to bande ko salela yango to ko salela bemele lo biso makamano so yebi ka mai akamba ote na petenga mai akamba yango na salibu yango mboka na biso so tozomona babokanga ba makambo bele bakufa mikakatano non ça ne zo sanga ezo likolo ya kozanga bonzambe toza forte en esprit yango to moni ba esprit na biso za trop faible yango moni ba mipepe non so zo la biso yango ngai 4e génération lelo na yeko lamisa bino na maloba fumuki mbangu keno na mabele o eza mabele fumuki mbangu oya oboya kimbangu ayeba keno awzanga kimia na bomo ina ye lelo okozanga kimia na bomo ina yo pokoko le kabel azana yo pona nini yo omona yo tata mubimba mukolo sana costume au monde d'après ni numéro kende bakeno en église bandi ko talisa makambo ba yo wana makambo ba Paul mais makambo etangami ke no yo tata mbimba na opesa na famille abana ya bana yo ke no omoni biso mufila na biso zaka bo clan na biso zaka bo to zaka na ba pouvoir ya bo makambo sto bo male to landi binzambi yango leo na yebi ke no mutu nyonso oyo landingo za partout babiko ko le kabel yo to na pouvoir ya fumuki mbangu ya kozongisa moyindo azonga na conscience na ye ba paso tozomona ba makambo tozomona eza kozanga bokoko tozonga na matemba bakoko na biso na yebike na bakati bandaku kimbangu fimba kekele zobeta ba problème ezali kidi pa bato na yebiko za pe na poso za connaissance ya bokoko obengi koko le kabel na numéro oyo ya 089 58 321 58 soko benga na numéro na 082 plus 243 89 58 321 58 ubenko ko le kabel na opesa yo mutozana posa ozo bwana ya fumuki mbangu yo mutozana posa ke ngai pe fona ndolesa ba bisimbi babilima tozana pouvoir wana lelo fumuki mbangu apesi biso faveur wana po azomona damu klipa etozo kende lelo Kongo na biso pa ezokende eke mbangu tala lelo ndenge tokomi tala mutu nyonso lo makanise silie pona nini manka spiritualité tozana bonzambe ezaka moko tozana nzambe moko mais ndamba zaki juste ya kokabula minoko kati na baluvila na batu na bato bazana langi na bango apesaki bakombo bando bengaka nzambe na minoko wana mais na kati wana tozana ba prophète bango batindaki biso kimbangu to benge prophète mais to benge ngunza atindaki mutu na mutu nete na bango neti kimbangu ayaki pona ngai na yo le poso moyindo anokwami bakangi na boloko basude na ba mama kimpavita mais ngai na bonde na biso tuyebi bango te pae bakambo bandi pae mikakatani na mboko Kongo pae makambo nyonso koti mais soki ata bakonza mboka o bozolanda biso bilenga biso o kimbanga la kaka minobutika génération wana bango baoya na pouvoir wana tozana pouvoir ya kolembika milimo oyo nyonso zotomboka na mboko Kongo tozomona lelo makambo na makambo pouvoir wana ezali obankulu bapesi biso yo soko za poso contacter biso bien oluka biso ba numéro ba ndeko ba cheza na wana mais o biso pe ezali poko za na likamusu soko mona o na mbasu esila raté o na maladie mo esila raté kimbanga apesa pouvoir wana ya kosikila maladie wana wando ko oluka biso na numéro wana na apesa ya plus 243 089 58 321 58 soki poza na posa que non toko na kati ya muzindo ya science na biso ya bokoko oya bokoko eza malamu eleki ba science nyonso po wana bayaki nango me bayaka okuta da bokoko bakoko